Kitina Kinshasa, passer des séjours, Tetina Sheraton. Campo Hôtel, luxe na prix à moquet, n'a pas service complet, na séjour na bino, petit déjeuner, salle de sport, piscine, terrasse, salle de fête, bar, bongo parking, très sécurisé, Ozana Kinshasa, Tetina Poto. Beauté Nabino Bandeko Balanda Vision Plus TV, toujours avec le même plaisir. De partout, de partout. Bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure au Borolanda Bisso, tous on a toujours un plaisir. Plaisir, on a toujours na kokuta na bino pour nous recevoir na bino. Alors déjà beaucoup remarqué que l'élo toi payer la balabala. Toi payer la balabala précisément na commune à Matete, bongo penza na katia wenza tomba, wenza bibende na wenza tomba. Bisika pito ko kuta na vraiment na population to ba penza to eba ba ko kanisa nini lolenge makambo e ko tambola na mboka. Après avoir ko yamba ba kondi bato ba ko diriger mboka to esko ko kuta na bango moko population. Moko ba imboka o ko to kuta ne tout à l'heure boko mona e to solani non ayebisa biso point de vue nae par rapport à makambo ndenge nini e ko lekawa na mboka na biso RD Congo, précisément na capitaine na biso Kinshasa. Alors déjà Borolandanga quoi pour te kutana invité na biso mokula lelo. Bonjour mwana mboka. Bonjour maman Landrissa. Kombo nani papa? Kombo Florinto ya. Ya solo bat Borolanda biso ba mitu na bisika ni tozali. Toza wapi boy? Toza pinde na monini. Esika tozali quoi esika ngana totele. Awa toza na Matete on nakati ya marché tomba na commune Matete. Alors c'est vrai que to kango awa na marché tomba na commune Matete oza moko ya bana mboka pe ifraka awa na kati ya wenza tomba. Masolo to robeta soko to tambo na biso po to robeta masolo ndekolia. Alors eloko liboso parce que oza kino ba réalité zo salema na kin to na posa to e ba population loba. Alors yo moko ya population question la liboso eza makambo eko tambola ndenge ni na wenza tomba. Oui papa. Makambo zo tambola malamu te tozo teka te loko moko te bon makambo pende zo tambola malamu te misolo zo mwana te. Donc ba konzi bazo futa te. Alors il y a rien quoi. Alors ndekolia olobi mboka eko tambola te. Wenze ko tambola te mokonzi ko futa te mais quand même bino awa boyaka chaque jour boko teka banda ko ekolia po sino te bonga bokanga déjà ba meso lingereza susu te bato bavandi ba bavanda te oh moni ndako yo vandi te osomona kaka bato ce qui m'a pas mesa ko kanga ebele kangami awa banda ko ebe ba mesa kangami bande ko bazolela mususa zawana azoteka omoni azoteka mena poka kolela muninga transport donc il y a rien to vandi misolezo bimate ezate mokonza zo futate. Mais papa bolobaki opposant ba diriger mboka lelo ndeko Bruno Chibala na primature makambo ko tambola te susu ndenge. Bon opposant ba diriger mboka oui. Mais Bruno Chibala est-ce qu'avant de kiwana ndenge baninga bisusu balingaki oyebi tango zo sala likambo na yo lingaki motema ya motonyo so ezala polele mais soki yo sali na ndenge na yo bakoyebi zo tika ya kende bango pe batikali baza bato yango zo mona ke memi échec mais soki ezaki na volonté to na bolingo ya parti na yendenga utaki wana barbi en tout cas bosi la biso Bruno peut-être linga ko sala ndenge zo lekate en tout cas il y a rien sur terrain. Mais ndeko lia il y a rien sur terrain ndeko Chibala pe Moussa les ébélés, ma préoccupation est ébélée. Pourquoi pas recolocate ko pesa échange pour yoza mona mboka. Oza kinoa, oyiba réalité pe ndeko Chibala viva banzala. Amela pe mama ya rouge. Yo pe le roi kinoa, yo pour mona rango. Ko pesa e chance te pour la nini que asala pe musala comme il faut. Bon, chance ya ngona zolo bate. Chance ba ko pesa moto, toza liboke. Ndenge biso zo mona bango, bazala ki liboke ndenge wana. Na liboke ndenge wana to bio balobi ote rassemblement pesa moto moko. Bon, na kata rassemblement ba moni parti doyen eza IDPS.
Ce qui dépasse le bail que bon, tu peux se binde ko tibala. Nana ngaka boya. Yango to lobi ce qui li kamo batu bazo ima. En tout cas bota kamo mate. Na boyo ko mona ndenge mosusu mais na soko to ke côté spiritualité ko mona ke e ko bota mu mate. Donc bandinga bazo lela yepe moya sala esengo na yo wana ezate. Pona yemoko ça va mais siko population ezozwelo ko mokote. C'est pour cela moni tolingi boyo kanifo ezala. Même na kata ndako tata azali na bana mais bana mosusu bakabwana kota mama baza kota tata baza bana deux groupes bayoka na kata ko mona que la maison ne marche pas. Donc yango pe tout ça sur le terrain et le réseau marché zate. Siko na lobi makambango ya commerce parce que moutunion surtout a commis na commerce. Moutunion surtout a son ça la commerce. Nanya ko somba pa nani. Bino makambango pe bosala syndicat moko te po balandela bino makambo pa bakonzi. Mais au niveau de crise, les gens à côté de commerce. Mon salaire est comme mon salaire. Bateau est comme mon vendu boye. C'est que bibi sur le diplôme, mon sur le bango qu'on dit matin. Mais babi auto prise en charge ndeko. Auto prise en charge. Bon, on ne crée pas emploi. Mais yango batu va créer, bandeko bango va créer. Mais aussi fierté. Ils aussi fierté. Mon itango bandeko musu bazo sala na compagnie. Okomona tato mwana beli mwa traitement kuna na compagnie. Mais oyo siko so mona boye azote kate ba eko lande mama mwana piqué crise ako bandela api kasi batu bazo kufa fwani munga ngapa ko simba te tanga mune loko muka malungeza te mwana ke ya kufi esili amoni donc crise ezabna profond yango tozo senga tozala bomoko hein opposition au pouvoir tozala bomoko romona mboke ko telema balobi l'union fait la force mais soki yo kansika na force na omoko ndo ko dégager bana lokuta donc faut union ne salama ngai sengo na ngai kozala soki na monique vraiment une très bonne réconciliation au monde basali mibe ko sens inverse yawa basango wana ndenge basali ce que ezali ke basaleli yango bongo atunga tozana makambo te zomona wote mais balobi transition sans Kabila ndeko yozolo ba mona mboka olobi l'union l'unité boyokani mais tant bango bazolinga transition sans Kabila sans Joseph Kabila est-ce que ça koluka unité ça koluka boyokani bon na côté li bango tete côté wana na otiko loba wake na mibeko ya basango wana na mona ki bato basangani donc zengelo ksanini ba oyo ba signature ba oyo pe ba signature to tambola biso na bino to bimela boye bongo tango esimbite tango ba akomi côté moko ba bungi nzela yango ezo pesa retour oyo yango monike soki ba lobi ya zala na transition to azala te to azala na yenenga za wana bon soki ba ko tambola ndenge bazo yokanela malamu mais soki ba ko tambola lisusu tende bazo yokanela te to kozonga kana point moko to bando rond point c'est-à-dire il faut tango bongisi likamona bandeko bon a to yokana ki bo to kona o mati na porte sortie il y a bien calme kozana mona mboka apparemment mon noso zoluka intérêt na e mona mboka ne peut-être nous mozo mona ke bat noso tout on roche wana aluka lianani atonga non moi 5 immeubles à télémisa atonga non moi 10 immeubles à télémisa mais intérêt population jusque là ezani ni une population o comme on a te ke batonyo surtout wana ba ko ganga kana ba télé ba ko ganga kana ba meeting ke ba ko sala le rote ba ko luka intérêt na bango mais abiso population le rote ko mona te kasi biso ko mona loko soki batamboli na mibeko ndenge mibeko esoloba soki omoni bato bandi ko kima na mibeko donc résultat ko sala te yango tozole la bango batambola ta na mibeko yango tozolinga batambola na mibeko omoni na tela miao na bimina mona moko a 16 ans ba relaxanga na Molière ba relaxanga na chaîne na yo na Kin 24 ba relaxanga na chaîne na baninga potala tata oyo abimina mona 14 ans abimina mona 13 ans ozomona tango na okoma na bakonzi kuna bakoloba nini yo fo babomba yo kuna na boloko hein ata soki 10 ans de prison pour na acte yo sali wana eza ndenge moko na abalobi ke boye moto ngai boye na kosala te bo soki tango moto azosala bongo te eloko résultat nini tozozela mpo na makambo lobi bandeko bazowela intérêt na bango baintérêt ebandi lelo te baintérêt bandi utokondo mobutu mpo belge ngai na fifa kivema te utokondo mobutu tomoni bato baintérêt mais lelo baza wapi na baintérêt yango esika moko te mais esika soki lipe ezali bokaboli moke peut-être kopesa équilibre yo mpo koki kokela mokolo moko ke mpe moninga alobi ya moto na kotika ye te mais soki yo oyeli ya yo moko esila te bongo soki esili
ba nomination boni bato boni to ebi baleki leki na ba poste lelo pe tozo kuta na bango bo hein comme boka monte tikala mais mutu azate le gola bato ba baki adi photo marché moto no so azwali pa moke nde ko sala esenga mboka. Alors tout le assainissement et ville province à Kinshasa moi na mboka yozo mona makambo ngozo ke ndenge parce que apparemment on dirait que makambo assainissement le gouverneur de la ville a bouger peut-être mal pour l'assainissement. Mais yozo mona mboka za propre. Mboka za propreté. Faut il y a gouverneur, tout faut la population. Mais population salanine. Population dans un monde ataba kesi wana ya fulu ezate. Ba former fulu mbo esika moko boye liboke. Omoni esika wana ba che liboke wana fallait mutuka hôtel de ville ya kolongola. Ozomona metoko mona ke esika na yokoma fulu monene mais derema le kaki simo de ville na mona ki fulu monene na mokonza nzinga wana. Bon elongo te siko na ba opesa torna na. Na utiko le kalisusu na pembeni ya memelingi wana na moni brigomesa siliki ayena bande kwa police allez foule kola ke sika na lobby ba panza ngo liboso ba magasin po moto na moto za courage kolongola yi omoni kadi l'état ye azamo konzi l'état ye azali mokonzi il faut asala eloko wana parce que ya ko ici oya ko tosa te azana mbano na ye mais ce qui est aussi la mabongo likambo foule za likambo ya ote opesa e 10 francs qui peut bisoter te za likambo propriété et c'est les propriétés za là mais ba vi congolais za propre qui nous a salité o mélange na yo ozumai o bidon wana o boaki ozana kata mutuka o boaki ngo libanda na trottoir okomela sachet na yo lengi to komona sachet mai orozwa yango obwaki siko na leta soso ya kolokotelo loko yo bwaki yo moyebi te ke paso cheza salite baboka fulu wala te kasi yango na lobite omozo ko kena bamboka mosusu peut-être ko ba yango abatu basala kate pona zomona lititi te papier te nyoso wana bato sa leta ya bango le eloko ko koma na dimension wana c'est-à-dire leta azokipe na notaire ba fulu a minene zalaki ngana zomona na ezala côté ya ba wenze mo ba taxe mike ezali pona kolongola ne fisque ba salite wana mais ngana zo pesi kona neka ka leta soki ya telemeli yango atie police na ye na nzela biloko wana se kozala te ka bino monde boba non ba konyoko la biso te omoni ba fulu wana ebotaka malaria ebotaka maladi ndenge na ndenge yaka na sima ya fulu wana ezali malamu te ezali malamu te biso kolia na kisasa to kolia wato yebaki service hygiène même na sima toilette na yo ba ko mona ba papier na wana jeunique nano bongisi yango to tumbi to ba zui convocation e ko landa oti lo pangwana ke mais lo biloko no sone kufa ayo ba to basala kama sala wana ndokola balimwa bakenda wapi apena tuna bakenda wapi mituneza yanga biyaneza ya yo papa alors ndekoli ya toko koba na masolo na biso potozawa poto eba penza vie ya bakinoa yo le rosa kinoa europia biso a vie na yo potoza na besoin to eba yango alors ndekoli ya gouvernement na biso était ko za mesure moko pona passeport biométrique o kakiango ayo kima solo wana. Alors, est-ce que vous avez déjà un passeport à ta semi-biométrique? Mais vous êtes congolais, comment vous avez un passeport à ta semi-biométrique? Comme nous avons un programme de déplacer, c'est pour cela que nous avons. Alors, pour une décision, un passeport semi-biométrique, et ça sous validité, et comme un passeport biométrique. Pour ça qui date le 16 octobre, mais le lobby va changer mécanisme na bango pour le 14 janvier 2018. Yo mon mécanisme bango ndengeni. Bon, mécanisme bango ko changer document. Eza nango mabete balongoli oyo batie oyo eza nango mabete. Kasi ba misusu ba garantiraka ba document na bango. Peut-être a chango na garantie moko 2-3 ans après. Omoni yango ne ekosi la moi valeur. Ya biso peut la garantie 3 ans. Ah bon. Soki eloko wana eza na kati ya garantie nango déjà. Mais yo kati yango lobi. Omoni ke ya kozwa perte. Est-ce que tant ba kosala biométrique ba kozongisa garantie na ye? Soki ba kozongisa garantie na ye te. Basala ke oya amoni ke aye komi na suka, aye nde ake ko changer. Oya moninga garantie ezali eza ko résister nan. Et ko créer polémique te. C'est pas au même moment. Non. C'est pas au même moment quoi. Alors, Ndekoli, tu as chuté dans le sport pour na nyonso mboka eko kende malamu te. Alors, to mona ki ba léopard wa na eloko to bengi
na compétition oyo ya qualification à Coupe du Monde tomonaki bandeko ya Léopard kotika masolo bon batiki penda 100% mais quand même toko lik ya kaka ba calcul ndenge to mesala ko leka na ba calcul mutu pasi o wapi mais selon yo est-ce que ndeko na biso coach Benge a ko mériter penza na bilan na e banda zwa Léopard pona yo européen e bilan na eza positif toza négatif mais maman Landris omoni mboka oyo esaka makamna lo yenge Gana koyebisa yo ke loyenge ezalaka na mboka oyo eza na bamboka mosusu te mpona kozwa moto ya serie lokola coach Benge wana eza facile te baza na bango awa toza na bacoach ebele awa ozomona awa naomonaki bayi kotika coach Benge atikaki shana awa namoni ale retour tokwei mais nga namoni eplace oyo te ya akweyisi biso briskement ndenge wana ozomona tadi soki moto azosala mosala na ye tozalaka mpe na motema ya kondima ozomona mais kabino ndi bofinga kaede bon eza na ba catégorie omoni moto mosusu azokumisa Ibenge balobi po Ibenge sa moto avita moto mosusu balobi ote bon eza na ndenge wana oto lingaka ekute biso to lingaka ete ozomona alors ngana za pona bongo te ngana tali bilan na yesa positif et puis tida na yokaki ye kozwa makanisi ya kotika equipe sima ya mbula moko akoluka tika equipe to sima makambu ya mondial soki simbite ya kotika equipe alors ngai bongo na sepela kite ngai na sepela za la sala mosala na ye na boite bandeko ba coach boza ebele kasi mwana mai wana fana nanu wana vanda te ya le bien kotika yo webise soki ya le bien kotika suite ba injure so na so comprendre za mutu ba injure ndele aza mutu amoni ke bon peut-être natika boye na changer boye pona kopesa moi valeur na nzoto na ye ndenge ntango alobaka nde na landaka ye mais na kotala boye soki to bongisi pesa la biso vis-à-vis na ye aza entraîneur moko bon Banda Congo Banda Banda Congo Banda c'est lui qui a fait qui nous a donné un très bon exemple on azali vraiment na esango kati na quoi. Alors ndeko na biso Denis Kambai azalaka ministère à sport lelo après bakambe comme belé on dirait une mtaka na moi chance ngo que Léopard foot boxe catch na kati mboka ezala moi ezwa moi elengi bande pe balongola bacha batu misusu masolo ngo ebeba kaka pona yo monyo ndeni bon pona ngana ba ministère wana ko la ba sport wana ezana ngo ba ministère ya budget ezana ngo ba ministère ya nini te donc akoka ko sala na ye o ngape na mona ki courage makasi na sepela ki na courage na ye na poste wana ka koza mona te pona ki mwana matetete na mona ki vraiment ke ndengo ka olobi wana be sport nyonso mitu ebimaki nazomona koto ya moko komona VD nazomona koto komona ba misusu nazomona en tout cas sensibilisation moko ezaki ya makasi donc avandaki na bureau te kaka lokola chef mais azobima na terrain azosala recherche na ye en tout cas et motiver tout le monde qualité à travail na ye alors ngaba ministère moko bongo na moni chaque gouvernement on veut de remanier le gouvernement ko changeaka batu moko ya sport bongo lokola bango en tout cas pour nga ifalaki Denis Kambai azala. Alors moi il basuka papa li ya potozo chuter okoyebisa population congolaise nini okoyebisa bakonza mboka nini. Bon pour na biso population tous un souci pour tous vivre tel lokola bateau donc ce qui bango bazo mona biso tozo leka bango bazo leka balobi mokili yango ezo tambola eza bongo batu ba tambola kasi o evandi kati ya batu so balobi moto na moto atia mosapili koro to baleka ndako na ndako bako comprendre que tatoke ndako mosusu sel pe une semaine bayebi ndenge batiaka nzungu te kali to sengi na bakonzi bazala mitema wana ya bakonzi po baza na bana na bandako tango ye moko azobima na tongo atiki eloko te ekosala ye ndenge nini que to ayebo ah papa comment tu as rien laissé d'ailleurs j'ai trouvé rien à la maison on dit peut-être ceux qui baba ou balandaki bazana samba chef atiki eloko te ministre bo atiki eloko te c'est pas vrai ça alors ndenge to bibi boye ate moke komoni photo zo apote bike to tika ki bad mais ceux qui boyokani wana ezate na mboka yango zo sala nyonso wana yango nazo senga ba kitisa mitema soki tokoleka na ba réconciliation ezala réconciliation moko ya kati ya motema donc moto asali eloko moko alobi en tout cas tokolanda kaka ndenge toyokani mpe ekendele kaka ndenge wana
ezala te ke toyokani boye lobi baluki boye o boye biloko wana eza na ntina te ekoma kaka kofrene mboka omoni donc tolingi mboka na biso efongwama fo mboka efongwama fo mitema ya bato nyonso efongwama ezala bayi ya opposition ezala bayi ya pouvoir fo mitema ezala mpe biso population fo mitema na biso nyonso efongwama omoni papa mokonzi ya ekolo papa Kabila ye aza kuna osome kuna akozalaka burukubese te na bureau ya ministre Songolo akokende te na entreprise boya akosalaka te kuna nyonso bato bazali oyo atindi kasi mosala nde esengeli esalama mais soki mosala ezosalama te retour nyonso ekozongaka ye azokoka te bakotela PDG te bakozala nani te bakobaka azokoka te ozomona donc eza ndenge wana to se réconcilier eza mboka na biso nzambe ape susu babela malamu soki tosangani tosali bomoko tokozala na force mosusu oyo mokili mobimba ekokama biso. Merci beaucoup Ndekoli. Merci maman Landris. Toujours avec le même plaisir, hein? En tout cas, Bandeko Balandi, Tokani, c'était beau, c'est Pelibongo, Namasolo, Oyo, Tuko Sola, Nandekoli, Moko Abino, Congolais, le Kola Bino, moi, la Mboka, a pesi opinion, naïe, par rapport à Yandenge Makamboe, Koleka, na Katia Mboka, na Biso, RD Congo, na Mignon Sué Koleka, na domaine politique, commerce, sportif, en tout cas, pour comprendre vraiment, na message n'est fort, à Otuko Pesa, na Baemboka, na Bakondi. En tout cas, bon, c'est Peli na Masolo Ango. Un grand merci à vous, un grand merci à parce que vous êtes toujours là, hein, vous aurez toujours wana na Simana Biso pour na Rolanda ba news, Rolanda ba information. Oyo LM Landris Makengo et la Rabino, tout s'appellera toujours parce que tous à la recherche de l'information, toujours pour votre bon plaisir. Un grand merci à toi, la maman de maman, la patronne des patronnes, Moté Mabisika Moté Mama Kanissima Banzo. Nzambi bisika sourire à Landris et Outaka avant la tanga kombo na na okalengi moko dodia nzamba nzeta koseka il est connu la taille sexy à kosepela parce que ah maman boye bazwa wapi ah bella dinganga un gros bisou à toi pour yo penza maman bana quoi la patronne to lela il y a des gars un grand merci encore à l'impresario Claude Ndombasi, notre vieux, il y a eu un raté. Et il y a eu Zangi veut dire, ma pata fait quoi, mais jamais coco et un autre personne, gros bisous. Ah, impresario Claude Ndombasi, donc aux élards, kokitana, on a kinawa. Et que ça la Dodine Zamban c'était vrai kitoko. Un grand merci à maman la biso ya Coral à Londres. Maman la biso Coral à Londres. Non qui joue à po. Dodine Mouta, copia ba bisou. Dodine Roleka, copia ba bisou. Voilà, un grand merci à vous, maman dirigeante Elisa Petro Mounoko Bank, la biso respect. Nayo maman Elisa Petro Mounoko Bank. Un grand merci à maman Abbé, merci à maman Mimi, merci à maman Nancy, merci à maman Fifi de la part de Dodine Zambanzete, le grand caméraman à Pébino à bisous. Il y a des gars. Un grand merci encore à José Menayakou à Balobi. Voilà, Jose Menayakou, Balobi, un des leaders. Leader Jose Menayakou, Guy Semaka, la belle homme, la beauté naturelle. Un grand bisou à toi aussi. Maman Tété, la marraine, Moté Maya Papa Atos. Bisous à vous aussi, de la part de Dodi, toujours Nzambe, Nzete, habillé Jamatika, Nzeta, Dabako Pexaya, Kotika Té. Koka moi bandeko tokutani mbalasima avec toujours le même plaisir hein. Adaka Bonzo, je t'aime et à dégâts. Bye bye.